Allo allo. Batata ba mama bande koto pesi bato nyonso mbote kuna na Dioso na Luangu na Angola na Luanda na Kabinda na RDC na Congo Mfa, Congo Mavula, Congo Ngele, Congo Braza. Parce mi kwa de Braza ezali wana na mozole. Tozo pesa bino basango. Oyo makambo eleka na kati ba diaspora system. Ba carte nyonso tout ese beta. Basi ba ezali ba carte nyonso tout ezali ya kobetama. Maintenant, siko il faut qu'on sosola. Il faut qu'on sosola parce que awa to komi na tango o ya banini ya ba charnier, c'est-à-dire ya ba force commune et pas oyo ba kunda bato et pas oyo bato oyo ba bunga na kati ya Congo wana bakenda ko kunda bango bato ebele ba yebi ba cimetière na bango te baza na kati ba charnier kuna. Donc awa 2022 ezali makamba ba charnier. Donc qui dit charnier, qui dit franc-maçonnerie. Oh ya Congo parce que awa ezali makamba ya Congo. Qui dit charnier ezali makambo ya franc-maçonnerie. Maintenant franc-maçonnerie wana esa ebetaka esala ndenge nini? Soko koti na kati ya franc-maçonnerie, okamati bato na yo nyonso tu okopesa kuna okopesa pe kuna. Ata tata na yasa kufa lokola général Daniel Mabika asa kufa franc-maçon. Mwana na yebe franc-maçon angwa bino mwana Gervais Birangi azo sala on dirait que azo tangela bino Bible lokuta zali franc-maçon. So omoni be dim kayiwa na ba franc-maçon. Abandi que ngai nazo tanga Bible ngai na komi pasteur lokuta franc-maçon. Ba bomba na sima que parce que franc-maçonnerie ezali franc-maçonnerie ezali que il faut qu'on luka ba âme ya bato. Il faut qu'on kanga ba âme ya bato, il faut qu'on kanga bato, il faut qu'on kanga bango, qu'on saboter bato, qu'on détruire bato. Angwana bino monaki Edim Kayi abandaki na nani? Abandaki tango ya abandi chaîne na ye ya ba franc-maçon wana abandi na lema banku. Abandi ko détruire alema banku. Et tango asisi ko détruire alema banku, akomi ko détruire parrain. Parce que zali rôle o ba pesi na kati ya franc-maçonnerie. Et bino boyoka ki alen ki po alobaki nini? Alobi que ya na Canada kuna. Alobi soki afongoli mbanga na yenga na ko lakisa bato o ya ko violer kuna na Canada. Basala ba viol, bo moni ko ntangu puti sango ayiko loba nini? Alobi que ya azaki na kati église catholique ba abuser na ye kuna. Donc bo mona Edim Kayi ako abuser na bato kuna na Canada, mo dossier ongo za na nani na l'equipo. Maintenant bakoko sangana na nani na Bernard Pongi alias BP politique ya bakolon bakeko janani Olga Musutu o azali nani femme de nuit na bango o azali nani o azali esclave na bango. Maintenant babasi na bango siko bako yeba que ndemi bali na biso bakosaka biso ke bango bazotanga Bible nde ezalaka mais il faut batama na sime loko moko pana yo mona te que ya azali franc-maçon. Edim Kayi wana bazala franc-maçon. Et tango Edim Kayi wana abandi sikoyo ko beta sur parrain, abandi ko beta sur alema banku. Après asukisi wapi? Asukisi ko beta na likola nani? Lionel Ngamba lobini lokuta. Lionel Ngamba salela bango ba vidéo pona ko lakisa que bozaba miyiba mimbele, miyiba makayabu, miyibi ya Thompson, miyibi ya bangaingai, miyibi na la nuit du poule. Bani ba lia siko Lionel Ngamba na 36,000 euros. Boyoka siko basi yango banani? Bastela Lutaya. Bastela Lutaya oyo bazaki banani? O bako finga ngana nani na lufulankandi Jacques tango na lobaki botala ntumi ako sala défilé ya Adidas azana kati ya
ya la forêt ndenge bango bazoloba et nani azo filmer ngo nani moto akenda ko massacrer ba corbeau o ba bengi nani Radio Forum Masengo Tiase o ya yebi epai ba charnier ezali Masengo Tiase ayebi epai ba charnier ezali ye bango wana bako boma bato et ye moto ako filmer les disparus du but procès wana ye moto ako filmer ntumi na kati ya nani o bango tout ba franc-maçon bango tout système wana tozo lakisa bino système wana maintenant bango basalaka nini bango basalaka que soki bangbati bango ba changer sujet baza ba champion ya ko changer ba sujet angwana ko il faut toujours ko redresser que bango que non bozongela na sujet ezali nini sujet ezali ba charnier epai oyo boye bino boboma bato bo massacre bato bokenda ko tia bango na kati ya mabulu e mabulu ngo ezali wapi to bandana la présidence ya Congo moto ayi ko dévoiler ngo nani Jacques Sokuya la présidence ya Congo wana ezalaka charnier mobimba ezalaka cimetière mobimba basala la présidence Nicolas Mikwa bato Savando de Braza ezali Mikwa ya bato ba rond-point nyonso tout eza ba cimetière ba rond-point tout eza ba cimetière et centenaire bango akelo ko fêter kuna na Pointe Noire wana ezali pona ba renforcer système na bango diabolique wana donc soko moni oyo ya Pointe Noire kuna oyo na Kwilu kuna ni oyo mpusi tsangu ayiko bimisa que Alain Luemba Makoso wana azali un franc-maçon azana kati ya système Michel Tsangu tata na ye alobi que nga moko nazali chauffeur na yebi epa toko ke de pesa bambongo toke de pesa bambongo kuna na Gabon toke no droper bambongo na Gabon toke no pesa bambongo kuna na Congo Kinshasa kuna pa mama Antoinette Sassou Chibota Luemba asa ajouté kombo ya Luemba ya loka Sassou liboso azali kaka Denis Sassou après ajouté Ngeso sikoyo Antoinette Sassou Luemba ezaba Luemba ba Grâce Luemba ezali ba André Rodriguez Luemba ezali ba Alain Jean-Claude Makaya Luemba omoni ba Luemba wana bango to bakanga mboka kuna na Kwilu kuna bazala ba charnier na bango bango ba gereke bazala ba cimetière na bango bango ba gereke ba cimetière ya centre-ville ba cimetière o ezalaka o babuki ba cimetière bolongola ba mikwa bolongola ba cimetière ezalaka na talanga yuana balongola ba cimetière wana bato baboya ko yako longa ba mikwa ya ba famille na bango basala nini bazwa ba mikwa wana nyonso bakena sa franc-maçonnerie bato bakuma tonga bandako na likola cimetière o ya talanga yuana bato bakuma tonga bandako bino kanisi ko tango bomba le bolongola ba cimetière bolongola ba famille na bino bakundaki abo mema bango mosika bino kasi bato nyonso tu ba ya ko longola ka non yaga stratégie ya ko jami kwa aleso ba jumi kwa la ko sa franc-maçonnerie donc Edim Kai ndenge bango bazali wana na Javet Birangi na Bernard Pungi basi na bango maintenant makuma mona que deto zakana mibale ya franc-maçonnerie basala ka ndenge wana et soko koti na kata franc-maçonnerie il faut pesa makambo ya mwasi na yo nyonso kuna na bana nyonso kuna ata okufi bango bazo gérer bana na bino ezali exemple ya bapako ya bakolela parce que bazala kata franc-maçonnerie et puis bazo gérer bango même so tata na bango akufi bazo gérer bango angwa bino oyokaki Robert Poitier alobaki bino omoni corps ya Kusuma Vungu oyo akufi oyo to gérer kango bato ba gérer kango elingi koloba ko ba dribble ke Sassou Nguesso pona amona corps ngo te bango basala makambo na bango bakosala ya ba franc-maçon kuna na ndenge na bango moko sans Sassou Nguesso angona alobaki ko biso to gérer corps wana ezali na ba clan baza ba franc-maçon ba Robert Poitier baza ba franc-maçon et mosala bango baza na kata ba diaspora pona ko embrouiller ke bateau pona bino mona nzela na bino te angwana na la nuit du poule
balingaki ba casser Lionel Ngamba le bité bino kasenga ta sita basi wana nyonso tout basela butaya wana obaningo ba lia na 36 000 €. Asita bato nyonso tout oyo bako tia ye nani ba Edim Nkayi bazana kati. Basi wana tu miyiba mingbele wana tu bazana kati. Mota sali fête na ye nani asisi kofuta bato te bino boye bokumo yiba. Angwana bino yo waki Edim Nkayi ya koloba ke chaîne nanga oyo boso na lingi na ko texte ngona PCT. Koto bongwata ki bangwana. Donc ye Edim Nkayi okoya bwanga combien de fois okoya bwanga na Canada kuna okoya bwanga oyo violer basi. Alain qui pas ko bimiso na polele na mpwasa ndingo zali wana. Okoya bwanga combien de fois okoya bwanga ya Lionel Ngamba. Okoya bwanga combien de fois. Alors bozui sikoyo Bernard Pongi azui sikoyo mwasa musutu wana direction zali nini bango bazana mission kati ya franc-maçonnerie pona ko buka alema banku babimi na polele babimi na mpwasa. Donc sujet oyo ekomi sikoyo ezaba nini ezaba charnier. Maintenant nazo tali sabino ko me basi ba yemela bino déjà nzembo état major nana Nestra Muzika oyo azo laksa bino ko botala de état major kuna ezana charnier bako dikisa bato kuna ba mwana nia wako lela kuna bako dikisa bato kuna balobi yango na kati ya Nestra Muzika nzembo babengaka état major. Maintenant Ardos Masamba ayibo bimisa charnier mususu o bato basi babosana oyo ya 1993 Papa Gaz ezali wana oyo Papa Gaz eza ravin moko ezali wana oyo bako bwaka bato kuna bakamata bato na 1993 batia na kati ba saka fufu balosa na kati ya fleuve Congo ezali charnier mobimba. Fleuve Congo wana ezali charnier mobimba eza cimetière mobimba bakamata bato Bernard Pongi wana batia na kati ya sac ya fufu babwaki na kati ya fleuve Congo. Maintenant balobi na bango le kwa bo sisi mosala na bino alebo kima bakimisi bango maintenant kuna direction nini direction Amérique Canada kuna parce que bato bako sala na Pascal Isuba ezalaki ba américain bakimisi bango na côté wana na zone wana et soko moni bien bato ya Sasunge so bakimisi bango wapi mingi na ba France awa parce que wana bato bako sala sko na wana bato ya grand ya loge parce que loge o ya ba français ezali en connexion na loge o ya kuna bomona ka antenne ya ba franc-maçon o ya molai ezana rond-point mungali wana cimetière mobimba ngwana ya antenne na bango. Maintenant antenne na bango o ngala lobaka botala ba antenne na bango bazali awo eza banani ba Isidora ya Tonga ba antenne na bango Edim Nkayi ba Bernard Pongi wala ba antenne na bango. Ba âme oh ba bloqué déjà kuna la kati ya franc-maçonnerie. Maintenant bako téléguider bango na bazali téléguider ndenge bazali wana bako guider bango le quoi télécommande au du télécommande comment guider bango ale bobino bo sala bo ba esclave parce que la kati ya franc-maçonnerie ezakana ba esclave il faut ba esclave bazalaka donc ba esclave ezaba nani ba Roland Levin tu wana ba esclave. Connectez-vous et allez pas la embrouiller bateau. Connectez-vous bokota biso to zana ba information biso to mais bino dira ba information ngondengeni. Mais parce que bango baza bazali ba esclave ako kansela mutu na yema côté. Botala. Clarisse Akwala banda déjà depuis kala. Aza yaka noki internet était. Azali yaka noki internet était. Maintenant, Roland Levin et tout, comme Baro Bazana rôle, il y a que ça, le sabotage. Maintenant, il faut pas saboter Clarisse Akwala, il faut pas que Janani, Olga Misutu, ou elle pas aller esclave. Donc, yo moko esclave, ozo luka pe ba esclave na yo. Ba Rodriguez Luemba, ba Grace Luemba, ba comment que no longo la bilamba pona ko sala jeune à bango, plus yo zo sala jeune à yo, ozo sala jeune à yo, plus ozo sala bango. Donc Edim Nkayi ndenge ozali wana ozali kosuka. Maintenant comme bango bazali ba esclave. D'abord ba fils tonnerre.
fils tonnerre oba bengi Norba de Paris abimisa bango tout na polele mposa beka mbenta Bilal Edim Kai abimisa le ba yebi tata nete ba tika ko reconnaître yete azali frustré azali na quête ya reconnaissance ayebi tata na yete après yaka bwanga maintenant sala nini asala ba manipulation ba vidéo montage azali loko moko te oya pesa na société ye avant de devant nani na ye akuma fouiller ba vidéo akuma laksa bato wana mosala azo sala ki atalaku aye azui bible ako sala ki atalaku azala message moko ya kopesa bato te impact ezate azala impact te donc bango ba yaka pona nini pona ko saboter ko dénigrer bato angwana bango ba landela ka ba vidéo ya Clarisse Akwala mais Clarisse Akwala landela ka ba vidéo na bango te parce que Clarisse Akwala zana le temps te ya ko kenda ko kangisa ba vidéo na bango non parce que ba vidéo wana ezo pesé te ezo pesé te eza biloko oyo bazo tina bango ko bosala bwe après na la fin de kosoma chaîne wana yembo ko abimisa ngona monoko na ye donc basi na bango siko bako yeba que tozala mibali miyibi tozala mibali o bazala kata perversion tozala mibali o ba manipuler ka bango na franc-maçonnerie et bango mako bazala kata franc-maçonnerie bazala kata perte de vitesse. Bino basi Edim Kai bino basi ya Javel Birangi ya Bernard Pongi botu na bango ko me bimo landa ka vidéo ya Clarisse Akwala pona ni botu na bango pona nini bino ozo keno kamata basi mususu ba finga Clarisse Akwala boko zo maintenant réponse bino moko parce que soki bino oza makasi mais il faut nani ba éduquer basi na bino ba banda ko accompagner que bino mona ka Donald Trump te moi c'est na ya ko accompagner te bino mona ka Obama te Michelle Obama accompagner comme ban na ye mais ya bino baza wapi bazate parce que bo tia pe basi na bino moko ba esclave na bino donc miyibe mingwele ba manipulateur l'internet ba kena kotanga ka biloko ezala kati internet basa du copier coller bazana message te impact ezate bazana message te message ezali te ba yaka kombrouiller ke bato maintenant siko nazo laksa bino côté message ezali o ya Congo e wuti na nani na to banana Michel Ntsangu azana dossier o ezo pesé pona nini parce que ya zalaki chauffeur kuna maintenant comme il fallait pas étouffer Michel Ntsangu o azana dossier batindele nan batindele ministre Maleka parce que bango basala kana nini basala kana na batie moto ministre ka pona yo impressionner bato que ngana zali ministre ngana zali avocat ngana zali docteur ngana zali boy wana pala ba aveugle ba yiko tindele ministre Maleka pona sila na Michel Ntsangu parce que dossier à Michel Ntsangu eza makasi batindele Jacques Sokuya ya bimisi makamotu batindele nani avocat onkunkoyo batindele pona ba saboter Michel Ntsangu ebeti poto maintenant mwana ya Michel Ntsangu comme ne Poussine Ntsangu ayazana dossier monene ya nani ya église catholique alors que moto sa banda déjà ko lo makambo église catholique wana ezali nani Eric Mampuya ezali wana mampuya.com boko mona wana Jean-Claude Makaya Luemba ba scandale na bango boke na Congo Liberty boko mona nani Serge Luemba ba scandale na bango boke na Fondation Congo Assistance ba scandale na bango boko mona boko na Germaine Makwela Luemba boko mona ba scandale na bango ba benda ka bato makila donc bazala système ya ko benda ka bato makila bazala système ya religion pona ko kanga ba am kuna toujours ko benda bato makila pona ko kanga ba am bazala kati ya franc-maçonnerie bazala kati ya ba sirène na séduction ko longola babila mala miso bato ko kenda ko bloquer ba ministre nyonso tout maintenant basi wana o ya séduction wana bako yaka pona ko embrouiller pona bino bomona Michel Ntsangu te pona bino boyoka Michel Ntsangu te pona bino boyoka Poussine Ntsangu te pona bino boyoka
Jean-Claude Bisilate pour la bino boyoka bangote pour la bino boyoka Lufulankandi Jacques Azo le banini Azo dévoilé ntumi que ba charnier ezali kuna na manzakala boyoki Michel Ntsangu a dévoilé la charnier parce que ezali kamba ba charnier nakati ya Congo. Donc il faut pas bino yoka que ba charnier ezali quelque part angwana ba tieli bino bato lokola bedi mkai ba Gervais Birangi oyo ba tata na bango ba sema massacre bato bazala ba charnier Bernard Pongi tata na ya azaki na massacre ba assassin parce que il faut bien bato oyo bakena oboma bato pona bo sala ba charnier ezaba nani ezaba tata ba Gervais Birangi ezaba tata ba Bernard Pongi. Maintenant entre bango bandoki basali moto avio ke na ko violer que bato ezanani ezali edimkai. Maintenant vous comprendre que franc-maçonnerie à Congo et ça la kana nini et ça la kana viol et ça la kana lokuta la manipulation na ko saboter na ko bebisa bana mibali ko tambola na bana mibali na nzela sima pona ko bebisa bango angwana pusi sangu atelemeli likambo yo. Et maintenant sikoyo botala sikoyo grâce Luemba comme suis alobi violeur ezalaka kaka nani ezalaka kaka Koffi Olomide violeur ezalaka Koffi Olomide bomo lokuta misala mabe bazala kati misala mabe. Et maintenant awa basuki parce que sikoyo extra musica tango ba extra musica ayembi état major à l'axibino côté ba charnier ezali viaduc ezali ka la côté état major wana la mairie ezalaka ka côté wana savonnier de Brazzaville ezalaka ba rave pe ezalaka kuna fleuve Congo pe ezalaka kuna mami watapa ezalaka kuna restaurant mami watapa ezalaka kuna la présidence ezali ka na direction wana viaduc wana ezali cimetière viaduc ezali cimetière. Ba yembeli bino déjà état major maintenant sikoyo botala sikoyo extra musica ayembi sunzemoni ba yembi contentieux bokena na nzembo oya contentieux ba lobi obi soki obi ya le 4 mars buki moteke ndako boyo ka balela kolela banganti ye après bino mona kite que Ntsuru oyo azalaki na bango oyo a bloqué que région ya Lekumu wana ndoki ya côté ya Lekumu kuna le plateau kuna oyo a bloqué kuna na kindoki ba komi ko sona entre bango bandoki. Maintenant est-ce que ba bundaki te ba bundaki ba vie bimaki kuna ba komo buka baninga bandako no bato bakufa ki ebele kuna pa Ntsuru. Maintenant nzembo ya contention wana ezolobani olobi que bazo obio go buka bateke ndako no memo teke zana Ntsuru babomaka bana bateke bele kuna epa Ntsuru kuna te bazape na kati ya bondoki wana na kati ya franc-maçonnerie wana o bazape ba esclave ya kati ya franc-maçonnerie wana. Donc na kati ya Congo ezali kaka te que ezali moto moko moto azana kati ya bondoki non bongo ba Pierre Mabiala bongo ba Grace Luemba bongo ba Stella Luteya bongo ba Isabelle Nkunku bongo parent mosane ezaki nini na kati ya ba diaspora awa boyoka kite ndenga Aristide bimisa kiko botala ndenge nini parent ko bebisa fai munama na nzela sima parce que ezali système na bango oya franc-maçonnerie il fallait antenne moko azala na kati ya ba diaspora pona ko bebisa diaspora. Maintenant siko tuna basi nyonso wana ba makila mabe ba Laurent Louis wana tuna na bango bango pesa bango mbongo boni bo tuna basi ya diaspora nyonso wana o bako bima na pare ako pesa bango mbongo boni toujours 500 € eko bima et tango bango bakomi ko swana na Eric Bandu na Roland Levini tout pour la titre ya présidence et loko nini ebimaki 500 € 5 ebimaki. Et moto expliqué que bakambango bien zaka nani ezaka noise de cause alobi que nombre na ye ezalaki 5 botuna bato na kati ba diaspora eloko nini yako pesa bato ye moto azaki antenne wana pona ko bebisa bana mibali wana ba jeune nyonso wana
et pona repesa bango pona ko étouffer bango et mbato moto bango balemba ko étouffer ezaki nani Eric Bandu bienvenue et Eric Bandu maintenant batalisi nani ndenge nini Roland Levin to abimela bango motakala donc Régis Mvumina ne Eric Bandu ba bimisi sikoyo Roland Levin tu na polele na mpwasa abimaka motakala yewana nani motakanga manzakala nakata le pool naba Isabelle Nkunku naba Nkunku bango mutu bakanga kuna bata yulu kuna bakanga kuna nakati le pool kuna donc Sassou Nguesso akanga wana viaduc wana ezali ba cimetière Savondio de Brazza la mairie nana zo le balabiso ngo Jean-Luc Kamani ale botala la kati la mairie kuna botala la kati la mairie botala éléphant moko azali kuna oui ezali zone wana ezali à Sassou Nguesso viaduc wana Charles de Case de Gaulle wana état major o basi ba yemba wana ba Ravo ezali kuna fleuve Congo ezali kuna restaurant Mami Wate ezali wana c'est pas kanga bango sikoyo boy botu nanga nani ya boma Angèle Bandu bango ba wuti na ba guerre sili nani akoka siko voter bango mais botala sikoyo il fallait ba boma Angèle Bandu pona bango ba zwa sikoyo na 2002 wana na ba nani na ba Nzo Mathias alba sali charnier na bango wapi na kati ya Gamboma na kati ya place o bango bengi place ya Gamboma wana cimetière na cimetière Nzo Mathias motazo sala ndengwa maintenant bo tuna siko ba charnier siko ba kolele ezali wapi bino moko boyebi donc bo tuna ko sala bato donc ezaki na rôle oyo abedi Kayi yako loba ko ezaka le nord la mboshini ezali nini ezali bazo distraire bino pona boti ko mona fo ya makambo ngo ndenge ezaleli et fo ya makambo ngo ezala maboko nani ya Michel Ntsangu na Pusi Ntsangu na mwana babengi nani mwana te aza mwana te Petit Primo alias Noise Cause fils tonnerre ho babengi no bado pari bafonga makaba wonyo so mpolele na mpwasa e bato basuki baju kawu e BKM Bensa bila siko alobi oh mais yo Roland Levin tu yo wako etufenga na nini yo ko yako etufenga te ngana na ko beta nani bule na nani na Javet Birangi tata na yo azalaki nani tata na yo azalaki général Daniel Mabika bolo belango bino moto sala ba charni donc BKM Bensa Bilal aiko beta bango bule monene e botu na nani nga Javet Birangi wana nani na be na pongi bato bako kenda ko nir na nani na Freddy Mawungu bango tu famille Freddy Mawungu Mberi Martin Pierre Mabiala Chachi Mabiala bango nyonso tu wana moto bakanga kuna koto ba Niari kuna ba Dugaga bakanga kuna na kota Niari kuna Grand Niari kuna bango bakanga kuna meleso ko kena likwala kuna bo bakanga kuna pe bazali Koline Makosa azali wapi azali kuna apoto na bango de la centenaire wana maintenant moto akenda ko beta ye boule monene zana ni Séverin journaliste ya Vox TV Congo wana a poser ka question moko kao atie kao eza lokola Christian Perrin a poser ka question moko na Bernard Renard Pungi abi Congo na we bandi wapi suki wapi kao azongeli isusu te na bashani mususu alobi te na ukokate bino mona ka Isidora ya tonga antenne ya banzimba abimaka banani bakele ko boma pako kuna na uwandu firma yesa lobaki yango devant banani devant ba esclave bazalaki wana na uwandu wana na Sassou Nguesso na mwasi na ye o baliaki nani parfait kolela kuna na uwandu la vidéo ezali maintenant moto ya yesikoyo alakisi makambo nyonso tu ezanani ezali Armand Mondiono ale botala bango ngo ba osa business
na biso moko na kati. Après Evra nango ya bimisi photo le biso tout tozaki na kati kuna. Maintenant sikoyo Gervais Birangi Bernard Pungi Edim Kayi eloko ni bango basali bayi kokosa bato ke biso tozosala mbongi botuna ninga mbongi ezali nini mbongi okokosala ngo na Zoom te mbongi okokosala ngo na internet te bango siko basali ya bango ya internet ba manipulateur bango wana bimina polele bimina poisa mais bino boko ya bwanga combien de fois Edim Kayi o biso tosali mbongi na biso tosali yango na internet te botuna mama njono mbongi ezali nini mbongi ezali que tozo mona yo face à face fara ndenge nini ozokosa tozo mona miso na yo na monoko na yo ndenge nini ozokosa yango na mbongi e bango bakosala ya bango mbongi ya Edim Kayi ya nini ya lokuta monyato pona but ya mbongi yango ezali nini ezali pona kozwa ba âme parce que bango bazala formation faut bazwa ba âme donc ba signature nyonso bino ko pesa wana bazwi bino déjà âme il faut bango sana na franc-maçonnerie faut bazwa ba âme ya bato amona bino mwana ki Robert Poitier azali kuna no alobi nini abitenga na sana bino te abino bozala impoli savoir faire rezate, savoir vivre rezate, bozala impoli, bozali vraiment impoli, bozala éducation de base te nga na sana binote. Ardos Masamba. Alobi ezana ba esclave na kata Congo ezana ba esclave. O bazaba nani? Ezana bato ba wut ezana ba esclave. Ezapena bato ba wuta ba wusa bazali, ba daome bazali, ba popo bazali, ba alakisi ba tchadien bazali wana. Alakisi na kati wanzembo na ye. Maintenant bango bako luka sikoyo kosaka na Ardos Masamba beteli bango guitare atie bango tuku kawa le bilo kutana bino commandant Zaza. Commandant Zaza yo zada lo kuta boboma bato na diata. Et soki bango bomi bato na diata sili ba bimisi loboko moko na likolo balobi ke pesa mbote na kolela. Et rave ya papa gaz ezali wana. Fleuve Congo ezali wana. Wana bato ya 1993 diate ezali wana, mutabale ezali wana, o ba charnier ezali. Maintenant bango bako yaka na nini? Bango bako yaka ke Lamborghini pona bino bo mona te. Makabo bango bazo sala mais bango bazo benda bino sikoyo, o bo pesa ba signature, lokuta. Et moi si na bango asani ba pesisiko moi si na bango Olga misutu wana lata drapeau soko zala bakila o lati drapeau wana soko ozo sumba mikinza o lati drapeau wana soko ozo kena kata toilette o lati drapeau wana zalaka na drapeau wana pona to benda siko to benda kaba am to benda kaba signature. Maintenant, erreur ba yuko sala, o finga Clarisse Akwala, tonga afi Clarisse Akwala nga binga la ebiote. Parce que la République du Congo est à la raté. Mais si la République du Congo est à la raté. Hein? Si la République du Congo, Clarisse Akwala le dit que République du Congo ba tika o sala projet de société wana te, tika la ozalate, ezaka la kati wa mutu na bango moko. Est-ce que Clarisse Akwala awa na Allemagne ya kolobaka zali congolaise? Non. Nakolobaka nazali nchio. Nazali congolaise te? Nazali nchio. Est-ce que Clarisse Akwala azala kata luku ya banchio? Oui. Azali nchio. Donc bango nyoso na mbai wo babimila polele babimila poisa pona nini bazala kata ba confusion ya bango moko. Bazala kati illusion na bango moko bango basaka nini infiltration infiltrer que kuna bato ya Congo kuna pesa biso information connectez-vous biso to za information mais au fele puisque la République ezala kati. Donc awezali likambo ya koloba ya ba charnier o bato bakufa o ba masamba deba bakufa ba yebite pa bakunda bango awezali likambo ba charnier
ezali kamba koloba te que onga ngai nazana ba diplôme onga nazali avocat nga nazali docteur te ezali kamba ba charnier ezali kamba le nord na le sud te ezali kamba ba charnier rond-point mongala ezotalisa. Donc ba congolais c'est bateau en fait bateau il faut pas sosola que mais makambango ezali nini ezali makamba ba charnier et dossier ezali maboko nani ezali maboko ya Michel Ntsangu na Poussine Ntsangu na Petit Piment na Fils Tonnerre BKM Ben Tabila la pandi kuna basuki et comme lelo Lufulankadi a pandi kuna pandi tumi après to moni nani Jean-Claude Bissila alobi ngama ko nazaki kuna na makamba ya disparu du beach na yebi bato bako sala kuna. Et ça les kamba ba charnier. Maintenant, nani ako texte Midoki kuna la Congo ezali ba nani? Ezali ba Modeste Bukadia. Donc ba ko texte Midoki kuna na Congo. Au moins que partout ezali ba charnier. Na mboka mobimbe ezali ba charnier. Basala ba charnier parce que ba koma ezali ba franc-maçon o basaka na mikwa ya bato. Dosuki. Donc boko yoka banzemo mibale contentieux na état major. Ni côté na bino ko yoka boko yoka que ba charnier ezalaka. Boko kena ko yoka Michel Ntsangu ni côté obino bo yeba que botai bomoni moi si o mikolo wana ke kuna na muyonzi kuna no législative ya ye ezali akobina na bagi nini na kati ya bongo ezali kaka ngulumbako kobina koningisa masoko wana législative na bango ba lakisi ndenga kena législative ako sa campagne ya kobina to loba na bino ni séduction ati séduction en jeu na liboso séduction bon mwana kanani Antoinette Chibota Luemba akena kobina kuna no et pas ministre ya kobina donc séduction. Bon moi grâce Luemba saka ni akena longo ya bilamba séduction. Et basuki baza mami wata bakanga bato na sa mai. Donc miyiba bakpanga miyiba bangulu yaka miyiba ba mingbale na ba fete ya bato basuki